ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bosolo na politique est présenté par Cardinal Sango Mokonzi Yves Luamba. Oyo tomeki kozwela bino ba essentiel ya ba actualité. Merci mingi na bandeko ba Rolanda biso partout na monde. Voilà na bosante bandeko ba Rolanda biso na États-Unis d'Amérique et pas ya maman Chantal Ayao na ABC One topesi ba mbote belé bandeko ba Rolanda biso na Canada na Londres na bosanité na France bino bato boko komela biso boko tinda ba message bandeko ba Rolanda biso na Belgique na Afrique awa na Algérie toujours à partir ya chaîne YouTube au boda Rolanda biso na ABC One. Voilà et puis ya maman Chantal Ayao soki na zongi awa na République démocratique du Congo na romona na Congo central esika oyo député provincial moko uti kotika biso na pesi bino nyonso tumbote bane Congo nyonso na kei na Grand Bandundu toye awa na Kinshasa bandeko ba Rolanda biso na 98.3 na Africa FM na pesi bino mbote ba courager nyonso ba chauffeur ba receveur tozali awa na magazine opo na bino na bosali bandeko bazali na Est ya République démocratique du Congo te na Équateur na Ituri kuna bandeko nyonso bo Rolanda biso na Easy Misa e Bandi magazine oyo bosolo na politique na remercier équipe technique oyo lelo bazali wana pona ko sala mosala ndenge longo badi na caméra na moni bongo Bernard Muyumba voilà et puis na réalisation na moni bongo Gédéon oyo azali ko sala mosala lelo awa tomeka d'abord ko bana misa na biso na essentiel ya ba actualité oyo tomemeli bino na mokolo ya lelo avant de présenter bino invité de taille oyo tokozala na yawa mais na basango oyo tomemeli bino lelo ezali mingi na makambo oyo ya affaire parcelle ya Mokia oyo ko cha nungu na yambi bongo butu mobimba ba message ya ndenge na ndenge nazali na ba message ya ndeko India Omar yawa nazali na message ya ndeko Niko Mayengele bandeko belebele bokomeli biso mais biso tokomeka un peu kosala kozwa oyo osambe biso essentiel po ete bandeko na biso oyo tozaka na bango rendez-vous ya chaque jour po ete topesa bino basango boye banano ndenge nini makambo ngo ekoleka mais entre temps nazali ko informer bino que lobby déjà ezalaki bongo mokolo oyo déguerpissement esalemaki oyo ba réaction ezalaki kilikili tozwaki pe réaction ya Ngoïka Sanji oyo azali bongo député provincial pour les comptes ya PPRD et puis azali bongo ex ou ancien gouverneur na province ya Kasai oriental voilà sans plus tarder na lino to sala commentaire mingité to banda d'abord na makambo ya parcelle oyo ezali ko kotsa nungu sans plus tarder c'est parti avec la vidéo ou la réaction de Ngoïka Sanja peut toya kozonga pour tomeka kosala mo ba analyse to tangi mo ba bandeko na biso ne ba meka ko réagir na ba SMS ba tindela biso et puis toya pe kozonga na vidéo oyo ya Mokia pe ya salaki pour tomeka kotala makambo ngo ko kende ndenge nini pole na ngonga o to koloba et ça bato mosusu ba komi tout na ba question et puis ba surtout mingi na bandeko ya FCC est-ce que c'est un acharnement ou bien dans les règlements de comptes politiques ou réellement nous sommes dans un état de droit. Ngoïka Sanji côté na ya dali koloba ke non yene mutu na ngonga oto koloba adali toujours ko détenir ba titre de propriété zali na maboko na et puis adaki notifié mais akamo na mbangu mangu ndenge ni ba ko yiko biloko na pe ba boka ngo libanda. Est-ce que tous allez vraiment dans un état de droit? Gédéon rapidement Sungabiso d'abord avec la vidéo. Cette maison, c'est moi qui l'ai construite. Donc depuis 2013, j'habite ici et je n'ai jamais été en procès avec M. Mokia jusqu'en 2018 où je vois certaines convocations. Je suis allé et j'ai eu raison, même pas devant Mokia. Il est prétend brandir le nom de certains Moutouta, mais j'ai toutes les décisions de justice à ma faveur. Cette maison, c'est moi qui l'ai construite. Donc depuis 2013, j'habite ici et je n'ai jamais été en procès avec M. Mokia jusqu'en 2018 où je vois certaines convocations. Je suis allé
Et j'ai eu raison, même pas devant Mokia. Il est prétend brandir le nom de cet Moutouta, mais j'ai toutes les décisions de justice à ma faveur. En me déguerpissant indignement, je ne comprends rien. Donc mes affaires sont dehors sans que j'ai été notifié d'une décision judiciaire que je viens de voir. Je viens de voir un document venant de TGI maintenant même. Moi, je dispose des titres de propriété de cette parcelle depuis 2013 que j'ai acheté auprès de M. Keller, un sujet juif. Lui aussi avait acheté cette parcelle depuis 2001. Il n'avait jamais été en procès avec quelqu'un jusqu'au moment où je l'ai acheté. Très bien. Merci Gédéon. Voilà. TV la radio, Tébissono, Sodotu, Kolanda Baïma, Joana Komango et Kassange a réagi devant les micros. Et tout ça pour éclairer la situation de cette parcelle où, selon lui, Adam détenir toujours le titre de propriété. Et voilà, il y a un sujet juif. Avant de recevoir toujours dans la réaction des téléspectateurs, on a préféré d'abord Gabriel Mokia. Batche la vidéo à Gabriel Mokia. Comme ça, voilà, c'est parti. Ok. Donc, lobby, expert, bakosa expertise, na banda koyo, et puis na banda ko na nganyo somi balo. Ah, motoma odise suzete, ah ngo ikasanja bandaka, ah wa gouverneur à Banque centrale. Donc banda koyo, babotolenga na 1999 na mois de janvier. Yango suko na otika bato, pour lo ya banosa expertise, moto ko discuter sous na banda ko azate. Propriétaire ya ba concession so ezanga imoko depuis des années. Hein? Donc suite aux négociations, Cour suprême rend des décisions na si na jouer des abandako. Dans la négociation ils soutien, ils a tout ça expertise et puis toujours ma camion surtout. Là que ça bandako en surtout. Mototo amona. Ah gouverneur à Banque centrale, motoya au somba. Bon. Ah ouais pas boy ngoika sanji. Là que c'est pas ngoika sanji. Aye osomba azoninga kobimate mais bazo benga la bango na yemoko général. Merci beaucoup. Donc congolais nous surtout aye ba na récupérer bandako masolo tout ceci. Très bien, nous sommes de retour. Bissono Zodotu Golanda Maramboa, Missa TV Gomelengi. Ah, on a beau solo na politique, Neba Lubarakaka. Décision et justice ici et bimi. Tout le monde dit, tout le monde dit, député national, Ngoïka Sanji, comment n'est-ce pas expliqué. Et puis, Bissomoro Zodotu Golanda Gabriel Mokia, n'est-ce pas Yemoro Ameki, ko expliqué Bissona Marambo et Ali Parcel Ouana. Mais tweet, oh, Ngoïka Sanji. Même après sa réaction, il a tweeté, il a dit ceci. Dans le temps, rapidement, avant que Nama Solo, tu m'a invité à Bissou Mokolo. Il avait promis, Ilouana, c'est le président de la République, il avait promis à son partenaire politique Mokia, les mafieux, il a accompli avec faste cette promesse ce jour sans être notifié au préalable d'une décision de justice et ayant tous mes titres de propriété. Je viens d'assister à la loi de la force qui dicte l'homme fort du moment. Donc, ce qu'on a parce que ma vidéo, ça ne nous semble pas. La télévision. Apparemment, le collègue a la guerre. Alors, est-ce que décision et justice, justice et saline, balance n'est pas respectée ou comment? Sous ma réaction, il y a je crois 2 ou 3 réactions et puis rapidement, pour présenter bino invité na biso ya mokolo. Voilà. Je crois c'est Nico Mahengele, il a parlé, il a dit ceci. Comme moi qui a pleuré, il se battait tous les jours pour ses parcelles.
votre justice de 18 ans était au profit de qui? Wana ba réaction ya bato. Awa ezali église au milieu du village. Totangi ya bata koto, totangi pe ya bata koto. Voilà. Entre-temps, côté à Ndeko India Omari, voilà, India Omari a dit ceci. India Omari, voilà, il a parlé que apparemment, dossier à parcelle Oyo et Dali concerné. Gouverneur, il y a banque, ou Dali de l'autre côté, parce que la parcelle est Dali morcelée. Gouverneur, il y a banque à Dali à côté, et puis de l'autre côté, et Dali Bongo, député national, Ngoïka Sanji. Mais on n'a pas compris comment la décision de la justice, voilà, et qui est en défaveur de Ngoïka Sanji pour Babo Gelaï Biloko Libanda. Très bien, je crois que on est essentiel, il y a Oyo, tout le monde qui éclairer Bino Banani, Bino Ba téléspectateur, Oyo, Bozola Nabiso, pour besoin éclairage, na Oyo et Talibongo, affaire parcelle, il y a mot qui a parce que décision de justice, et si il bimi, Oyo, parcelle, Nangonga Otoro Loba, et Zali, il y a Gabriel Mokia, je crois Bino Mombo Tukolanda. Entre-temps, je profite encore pour vous informer. D'abord, nous avons tout nabiso pour Israël. Batuni biso ndego Israël, sango ou asala rabosolo na politique officielle. Laissez-moi vous informer que c'est ça à suspendre. Voilà pour 7 jours. Suite, il y a un gire public, Oyo, invité à Yamaki, na kati émission. Je crois qu'il y a un éclaircissement, Oyo, na meki ko sala. Entre-temps, pour notre confrère, attendez, voilà, pour notre confrère Oyo, à Salara, émission journaliste Pero Louara, voilà, Nada a informé Bino qu'il est convoqué au parquet général de Kinshasa Gombe, mercredi le 19 août à 11h. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel, il y a l'actualité. Oh, on a informé Bino bien avant de vous annoncer notre invité de taille haute. On a 4 plateaux, tout le monde Makambo est vraiment très, très, très important. Très bien. Le long, on a plateau, on a invité, après avoir coupé sa bino essentiel, il y a l'actualité. Thème haut, Torolobela Lelo Awa et Zalinini. Torolobela la place de la jeunesse sous un régime de la dictature éclairée. Et puis, Torolobela, quel avenir pour l'émergence du Congo? Je crois qu'il y a un thème haut, tu choisi pour nous solana bino. Torosolango na nani? Torosolango na. Professeur, professeur dans plusieurs universités, voilà. Comme on a Dali Bongo, professeur Daniel Mpiandombo, Oyo, Azali, docteur en sciences de l'informatique, Azali, docteur en éducation inclusive, Azali, licencié en théologie libérale, licencié en théologie pratique. D'ailleurs, il y a Azali, l'homme de tous les jours, dans le magazine Oyo, Bossolo na politique avec sa philosophie. Il y a dictature éclairée, il est déjà en face de moi. Moi, je suis en très bien. Les gens qui sont en politique, parcelle, je préfère mieux yoto vanano na magambo ya thème est important. Dictature éclairée na linganga soto kutena directement, il faut profiter pour rafraîchir les téléspectateurs mémoire na concept wana et puis to koya kozonga poto banda mala moko mais to kota na mozindo ya makambo. Merci bingi na tondi bande konyoso oyo ba yoka kangai batala kangai parce que philosophie oyo théorie oyo ezokomi ko pesa nungu na kate na mboka ba mingi bazobenga ngai butu moi bangi bayeba théorie na yo wana ezoloba nini na lingina expliquer ba oyo bazui na l'opportunité pour te ke ba yoka ngai dictature éclairée ezali régime nga nazobengisa hybride. Régime hybride pour le développement Yamboka ya Congo. Hybridité régime oyo nazolo bango toza na démocratie. Démocratie ezaka na nzela ya baponami. Tango toponi mokonzi ya kozala mokonzi pona mbula mitano. Na sima ya kokoma mokonzi na mbula mitano mokonzi wana il faut appliquer obiso todo bengisa mwandamo ya monarchie. Monarchie zolobake maloba ya mokonzi eza lokola évangile. Maloba ya mokonzi eza lokola verset biblique. C'est-à-dire na mandat na ya 5 ans mokonzi ya mboka il faut utiliser oyo nga nazobengisa dictature éclairée pour le développement ya peuple congolais.
pamba te tomoni démocratie na mboka na Congo ememeli biso libertinage. Démocratie na mboka na Congo ekomi si ba leader politique ba égoïste. Démocratie na mboka na Congo esali ke ba leader politique ba lukaka ba intérêt ya ba famille na bango biologique pe ba intérêt ya ba famille na bango politique, mais ba bosani peuple. Tandis que la dictature éclairée eza régime oyo na memeli ba konzi ya mboka na moment oyo ezali tango ya Félix na tango mosusu ekoya ekozala mokonzi na mboka mosusu ye ayeba ko appliquer dictature éclairée pour na développement ya baimboka pour na tali na bolamu mikolo nyonso tu tozwi na mboka na Congo awa développement ya Congo ezate. Développement ya Congo ezate parce que ba oyo bazobebisa mboka na Congo ezali bakonzi oyo bazoya na kati na Congo bayaka kaka koluka intérêt ya basi na bango na bana na bango na ba famille biologique na bango surtout na ba parti politique na bango pour que peuple congolais azwa eloko moko te. Yango wana na dictature éclairée tolobi ke d'abord eza régime ya peuple tokoluka d'abord intérêt ya peuple mokonzi ya mboka akoza lokola chef coutumier oyo azoluka intérêt ya sujet na ye. Yango nde likanisi oyo eza na kati na dictature éclairée. Merci beaucoup. Torokota pena na kati pour tovanda, mais laissez-nous quand même, comme tolobelaki mo actualité, o meka un peu kobwa kaka moi maloba muke vraiment kokota na mozindo te. À l'heure actuelle to lobango ikasa je babwa les biloko libanda, je crois tolandi moi vidéo wana tika tolobela ta moi muke. Est-ce que zali n'est-ce pas que le début de la dictature éclairée, état de droit ou bien nini mona mboka? Mais au moni la yebi batobi baliki balingi Félix cité. Mengai nalingi Félix. Nalingi président Félix parce que aza moto oyo aza intérêt à ba peuple congolais. Liboso mboko ezalaki na loi te. Batu ozotanga ba kombo wana. Bazalaki batu moko bazalaki intouchable. Comment yokoki kozwa lopango ya moto obotola yango po yo zali quelque part moto moko bayebi emingi. Dikanisi oyo mokonzi na mboka azwi ba juriste bazwi ba avocat bazwi bango moko bayebi tina bayebi lopango eza ya nani kolo lopango eza pe ya nani bayebi ke lopango eza moto songolo yango wana bango nde bato bayebi bisika biso tozokenda mpo na dossier wana be nga nazosepela parce que bato nyonso to bazalaki na bapete bato bamonaki bazalaki bentouchable na Congo bakomi kotouche moko yango wana domaine na biso objectif na biso ya dictature éclairée tozoloba sanction tozoloba état de droit tozoloba ke atako yo zali président de la république soko sali mbeba il faut bakanga yo parce que Congo eza ya yo te Congo eza ya bana Congo il faut koluka intérêt ya Congo moto nyonso oya koluka pour que abebisa moninga ou à déstabiliser intérêt à moninga mibeko ezali na dictature éclairée tozali ko souligner mibeko tozali ko souligner prison tozali ko souligner état de droit oyo mokonzi na biso Félix Tshisekedi ayende kopesa introduction eza lokola kazalaki na makanisi na ngai ou bien nazalaki na makanisi na ye nazo kwa na état de droit nazo kwa que état de droit mokonzi te quel que soit ba grade na yo quel que soit ba diplôme na yo soko sali mbeba bakokanga yo pe bakomema yo na boloko parce que peuple azoluka intérêt peuple azoluka développement. Merci beaucoup professeur Daniel Piandombo. Jadayong Ngoma ndenge tolobaki thème na biso tolobelela la place de la jeunesse sous un régime de la dictature éclairée. Je crois que oyo tomoni ya makambo yango eka change, c'est la décision de la justice. Rapidement Jadayong, c'est parti avec la vidéo. Voilà, cette fois-ci il a fait Taboulay. Oyo a motivé qui peut plus, il a parlé pour la jeunesse. Voilà, sans plus tarder, c'est parti avec la vidéo. Et par rapport à Témoyo, Toko Tapenda, Namusido et Masouléan. C'est parti. Que la jeunesse montante puisse s'intéresser à la politique. Il y a la richesse dans ce pays-là. Il y a tout dans ce pays-là. Tant que les Aïvois jeunes, qui aujourd'hui a 19 ans, 20 ans, 30 ans, ne veulent pas s'intéresser, un bon jour, il y a des gens d'à côté qui iront prendre ce pays-là et ils se mettront à genoux pour commander leur propre richesse. J'appelle
à toute la jeunesse de prendre conscience qu'il doit faire la politique, que la jeunesse montante puisse s'intéresser à la politique. Il y a la richesse dans ce pays-là, il y a tout dans ce pays-là. Tant que les Aïvois jeunes, qui aujourd'hui a 19 ans, 20 ans, 30 ans, ne veulent pas s'intéresser, un beau jour, il y a des gens d'à côté qui iront prendre ce pays-là et ils se mettront à genoux pour commander leur propre richesse. J'appelle à toute la jeunesse de prendre conscience qu'il doit faire la politique. Que la jeunesse montante puisse s'intéresser à la politique. Il y a la richesse dans ce pays-là, il y a tout dans ce pays-là. Tant que les Aïvois jeunes, qui aujourd'hui a 19 ans, 20 ans, 30 ans, ne veulent pas s'intéresser, un beau jour, il y a des gens d'à côté qui iront... Nous sommes de retour. Professeur Daniel Piandombo, un petit commentaire d'Ortolandi. J'appelle à toute la jeunesse. Paix à son âme, voilà, il a expliqué, motivé la jeunesse de faire la politique. Mais moi je crois que ceux qui ont besoin de la politique et ça là. Oui, comme Mobutu a dit. Parce que politique il est dans le centre de Makamoyon. Très bien. Jeune à Liboso à cela qui politique, ou à Kangola qui bisu na indépendance na bisu, ou à pesa qui bisu indépendance, c'est là qui jeune. Quand ça vous Bernard Lumumba ça qui a 32 ans seulement. Mais tant que moni que mboka mboule les okota. Impérialisme makasi na mboka. Ba mindele ba ko tia désordre na mboka. Alors un jeune garçon lobi en tout cas makambo to zo mona na mboka na biso mboka okeke na bongo te. Et voilà pourquoi abunaki énergiquement pour na koyeba kopesa bisu bonsomi 32 ans d'âge. Mais ba mikolo pe bazala kité. Pourquoi ba mikolo wana bazwa ki décision te que ba mema libération na peuple congolais. Voilà pourquoi ngalaza kokwa au fin fond de mon cœur moment oyo ekomi moment ya ba jeune pour na komema développement na mboka na Congo. Pour ba mikolo oyo bazali wana souci na bango zala te po na mboka oyo ke na liboso kadina na ebisa eloko moko oyoka Congo toza na 95 millions 784 841 peuples, c'est-à-dire bato na kati na mboka oyo bato oyo bazali na âge ya 65 ans komata baza 3%. Bango nde bato bazobebisa mboka oyo. Bango nde bato bazobebisa bakonzi ya mboka oyo. Po bayebi ke tango na bango ekomi moke, ekomi mokuse, pe bazokenda kokufa. Bazokenda na kokoma mokolo mikolo yango wana bazali kobebisa jeunesse oyo ekokamba biso lobi. Très bien. Voilà pourquoi ndeko tabula zalaki na raison kolobake ba jeune il faut bazwa sika oyo ebonga pour que ba yeba kokamba mboka oyo. Très bien. Tant que le makambo jeune, le beli makambo indépendance, Lumumba avait 32 ans d'âge. Voilà, mais les loyo mboka oyo ba lega biso na âge ya 32 ans étant jeune abundaki pona yango. Mais les loyo soki todo tala jeunesse yango. Les loyo totali est-ce que place ya jeunesse yango ezali wapi les loyo pona lobby pe to léguer la classe montante pays oyo ndenge toyebaka yango la République démocratique du Congo bazobenga kin label o République démocratique du Congo bazokumisa mboka ya lokumu o lelo toperda avec la jeunesse o lelo bakoti dans la rue, avec la jeunesse oyo manipulée, avec la jeunesse oyo lelo yo insécurité dans la ville province de Kinshasa, la République démocratique du Congo bato basali à la base c'est toujours la jeunesse. Mais na ebiselo ko moko cardinal. Ba jeunes congolais baza ko occupé, ils sont nombre de 47 millions. Bah, jeunes congolais seulement. Bah, 47 millions. Comment les préparer? Alors, pour préparer, bah, il faut tout préparer, bah, on dengue. Et loko ya liboso, Tolobakana Congo, non. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, n'est-ce pas? Oui. Mais quand on a joué Bissayo Lelo, mais baza abandonné. jeunesse, on les a préparés,
eza jeunesse te ko oyo kokamba biso lobi. Très bien. Nga nazo croire na Congo, la jeunesse c'est la malédiction de demain. Pourquoi nazo loba jeunesse est la malédiction de demain? Parce que ba autorité nyonso oyo bazoya na mboka oyo bazali na projet te pona ba jeune wana. Baza na projet te toke likambo ya bakuluna na lobaka butu moi ba auteur ya kuluna eza bakuluna te. Auteur ya kuluna eza gouvernement. Bangonde ba memi situation oyo ya kuluna pona ko détruire ba jeune oyo bakokamba biso lobi. C'est là nga na expliquer yango. Tiki yo expliquer. Na moment biso tokolaki ba parents na biso bazalaki na mo salaire ya kitoko. Ba parents ba madaki kotina biso na ba classe. Mais na moment oyo ba parents salaire ekomi muke. Sika kotina mwana na classe ndenge nini. Na tango mwana azokenda classe te. Mwana kokoma nani? Mwana kobanda koluka pona ye moko. Jeunesse ya mikolo oyo eza lokola nyoka aboti nyoka. Yo mona nyoka ba alete. Nyoka tanga botami akokela koluka vi pona ye moko. Gouvernement esali nyonso pour que ba détruire ba jeune na bisu lobby ba oba kokamba bisu lobby. Na système ya éducation d'abord. Na tango bisu tokolaki na régime ya liboso ya Marichal. Donc il y a une différence entre jeunesse et la première république, Bien la deuxième sûr. république, la troisième république, il est là net. Et ça la différence munene. On connaît que ça la différence. Ba oyo bazo kamamboka oyo lelo eza ba jeune oyo bazala ki préparé na tango ya république ya Mobutu. Na république ko na Mobutu. Ba jeune babalaki kokenda classe. Ba jeune bazalaki na bourse. Ba jeune babalaki na compte bazalaki na restaurant. Et ba jeune kotanga na université zalaki privilège pour ayebi ke soki na ke na université lobi na kokoma moto munene. Mais na liwa ya Mobutu ti lelo jeunesse congolaise ezali maudite parce que ba gouvernement nyonso oyeyei ba yete pour que ba sunga ba jeune ba ye pour que ba misunga bango moko ba ye pour que ba zwa ba mbongo na bango ba tina ngo na ba poche ba ye pour que ba construire ba famille biologique na bango ba ye pour que ba construire ba famille politique na bango. Alors na gouvernement ya Félix Sikoyo pendant 18 ans nga na mona ki intérêt ya jeunesse c'était jeune na mon côté na 18 ans parce que likambo ya kuluna et ye na mandat ya 18 ans non liboso to na kuluna te to ya bano bazo ke da classe te et ye na mandat wana ya 18 ans Les lots gratuité. lelo Félix aye parce que aza mwana poto ayebi comment importance ya classe ezandenge nini azobuna kozwa décision pour ko remonter muke parce que ayebi que batobi bakesana dazali mota IDPS naza mota IDPS te na lobango butu moi mais naza anazali analyste oza ko analyser ba effet zo le karamboka. Très bien. Na moment ya Félix Sikoyo Félix apesi moins espoir ya muke on a vraiment muke OK pour na kopesa gratuité na classe mais gratuité yango ndeko Yves gratuité ya bana ba NP bazo futa mate. gratuité oyo OK bazo futa ba enseignant malamu te. Très bien. Gratuité oyo OK ba professeur université bazo salaka ba réclamation na bango butu moy gratuité oyo OK na classe moko bana bazali 82 000 non 80 étudiants élèves ou 82 élèves ou 85 gratuité oyo OK ba école les athées. Moi je crois pour que tu préparer ba jeune ya bisu lobby il faut tout dans un système éducatif oyo ekosunga bana wana lobby ba remplacer biso comme tous un système éducatif te même na tango président Kabila asenga ki ba construire ba école 5000 écoles mbongo wana ya 5000 écoles oyo président Kabila pesaki pour ba construire ba école et kenda wapi. Voilà pourquoi nga nazotia mongo enini mokoloto na ngai
sur sanction. Il faut tout yeba. 5000 écoles wana batonga yango wapi. Soki natanga président Kabila, bato bato saka. Ko construit 5000 écoles wana, tango Félix aye koloba gratuité, bana bakokaki kozwa facilité ya koyeba kotanga na ba situation moko kitoko. Nalobaki na bemission nanga mosusu koleka. Oyo ba sénateur basengaki 4 millions de dollars pour que babongisela bango mwa sale ya bango ya congrès. Mais 4 millions wana tokoki kotonga 100 écoles ya ba matériaux durables na kata mboka oyo. Eza na mboka oyo na ba village bana ti lelo bazolanda classe avandi du kolo ya brique. Alors pour ça na biso eza nini? La dictature éclairée. Biso tozo kufa lelo, biso to koma mikolo. Il faut te préparer jeunesse oyo bazoya lobby ko remplacer biso. Mais na Congo, ils s'en foutent. Pour na ko préparer jeunesse oyo bazoya ko remplacer biso lobby. Na ngina bakisa muke. Tozana ba to ya chômage ya Congo ya ba universitaire eza 70%. Bato baza capable ya kosala musala. Na kisasa oyo 600% il y a ba universitaire, 92% baza na chômage. Moi pourcentage etikali, il faut ozala na ba réseau relationnel. Réseau relationnel na ezanini. Soit ozali ndeko ya, mwana ya, membre ya parti politique et songolo ou bien ba cotisation na okitisme pour que ozwa musala. Tala sikauti lelo et so salanga pasi parce que ba jeune garçon congolais ba mikotisi na okitisme kaka pour que azwa mosala o mosala ezalaki devoir ya mokozi ya mboka pour kalukila bato nyonso tu misala surtout fa ata la région ata la tribu ata la race. Très bien, merci beaucoup na Rolanda yo TV comme lengita modobeta makambo nyonso toyo. Ba téléspectateurs ba Rolanda na bokebi nyonso tu obeta makambo jeunesse tala lelo esika to komi na ba université yango pe ba poids sexuellement transmissible makambo kili na somi sikoyo kaka na makambo ya jeunesse lelo yo comment armée idéologique plutôt l'idéologie ya ba jeune wana tandis que lelo oyo na ba Est de la République démocratique du Congo, ennemi à Congolais, ça a biso moko ba Congolais tout aussi ba armée pour tout bundisa notre propre pays. Non, problème est zawana na lobarango butu moi. Démocratie, OK? Yangwe memi libertinage na mboka ya Congo. Voilà pourquoi na logique ou bien na idéologie ya biso ya dictature éclairée. Na dictature éclairée ce que mon dit moi la dictature éclairée dans la moko combo éclairé. Éclairé on est le citoyen éclairé. La dictature éclairée to conformer ba citoyen éclairé. Un citoyen éclairé as un citoyen oyo akoluka intérêt d'abord ya développement ya mboka na ye. As un citoyen oyo atako batie na frontière. As la soda te citoyen wana oyo as éclairé Nathan bâtir la frontière. Akoyeba d'abord koluka intérêt ya mboka. Tout un problème mingi na mboka oyo parce que mentalité ya peuple congolais ezanano renouvelé. Voilà pourquoi dans le régime on a zobeng sa dictature éclairée, toko renouveler mentalité ya ba jeune na biso congolais. Parce que toko inculquer bango idéologie ya un citoyen éclairé. Citoyen éclairé à l'ukaka intérêt à yé mon côté. Citoyen éclairé à l'ukaka intérêt à banamboka. Natango biso tokope sabango ba séance ya ba séminaire oyo. Na ebi keza musala munene ya vulgarisation, il faut to lo ba par-ci par là, mais nkona kosunga biso. To former ba jeune na biso parce que champ de bataille nanga, cheval de bataille nanga ezali ba jeune wana. Ba jeune bazana âge 17 ans jusqu'à 37 ans pour bangonde bato ba remplacer biso lobby pour la kokamamboka oyo. Très bien, merci beaucoup Tigana mega otanga moi muke makambo elegaki vendredi passé je crois les 14 à l'occasion de la journée internationale
de la jeunesse qui célébré au musée national du Congo. Le ministre de la jeunesse, Billy Kambale, avait également annoncé que son ministère est en train de préparer un décret loi qui établira une formation militaire obligatoire de 6 mois pour tous les jeunes diplômés d'État avant de rejoindre l'université. La dictature éclairée place Yamakambo au lobby. Mais moi je crois que cette idée n'est pas mauvaise. Nathan Mobutu. Bande Kognon surtout bakena qui dans l'université, bakena qui d'abord formation militaire na FO. Na carte de formation militaire, bakoye bako impliquer bango idéologie à cause de la citoyen éclairé. Idéologie oyo ke ngai bisika nyo surtout na zali na koluka intérêt ya mboka. Même na mikili ya poto, ezala na France, ezala na Allemagne, il y a eu beaucoup d'étudiants avant à l'université, babanaki kokena d'abord musala ya soda. Pourquoi bato bakokena musala ya soda? Bakokena musala ya soda wana ndeko cardinal ezali pon na kopesa bango idéologie ozali congolais. Congolais akosala nini pon intérêt ya mboka na ye. Et voilà pourquoi la dictature éclairée, idéologie na biso toko former ba congolais. Toko former ba congolais éclairés pour na intérêt ya mboka. Parce que tant que yo zui formation, balobi ke intérêt ya mboka eza boye. Aussi formation que mon mboka asalaka boye. Oyebi Bible lobi la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire que makambo yo yoki yango de makambo ekosunga yo pour ko bongisa mboka na yo. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ba jeune na biso bazali mal utilisé na mboka la Congo cardinal. Ba jeune na biso ba komi lokola ba militant pour na ba politicien. Au comment un politicien a sali moi marche naé à soutien, a sali peut-être moi manifestation naé à copes à engager ka ba jeune. À engager ba jeune à pesi bango ba 5 000, ba 10 000 pour que ba soutenir yé. Non. Nos jeunes ne sont pas de cobayes à utiliser. Bana la biso baza ba cobaye té. Responsabilité on a ba parents. Biso moko ba jeune tout est dans ba homme politique. Non, responsabilité est à partager. Mais je dirais 70% de responsabilité dans ma boque ya gouvernement. Les ma boque à gouvernement pour nanine. Gouvernement oyo so qui est capable ya ko fouta parents. Parents ko za capable ya ko laisser mwana, n'est-ce pas? Fufu oyo mwana zo ke da ko kena ko luka. Pour la réunion à parti politique, a ko kena lisusu te pour ayebi ke nanda ko da bisu to lia ka fufu. OK? Tout ça, le problème dans le Congo parce que la famille est mingi, baza na difficulté, bazoli a bien été. Au comment la réunion, la parti politique, famille est moko ba cause la 5. Bato na ba juice ba cause la 5, ba ko kenda kuna te po bazo supporter parti politique wana. Bango ba keka ko luka 5 000, tu pas 5, 25 000. 25 000 wana ba ko somba sa ki a fufu na ndako. Vraiment pour nangai gouvernement, il faut azwa mosala ya ko éduquer la jeunesse oblige to ben ça à venir ya lobby. Tout ça le problème dans la université. Nous on avait étudié avec des bourses bien que comme akina suka. Pourquoi ba koki ko instaurer les kanisi wana te? Mbongo ni les angi na boka na Congo pour que ba instaurer les kanisi ya ko pesa ba na bourse. Mwana nyonso oya kokota na université azui bourse. Bourse na wana ekosunga ye pour que azala la parti politique était abetela kabato maboko. Pour ba politicien ba utiliser kaka ba étudiant au bazar na ba université. Parce que yebi que ceux qui utilisé ba étudiant wana moi $20 ba ko pesa ye. Na $20 wana akokela peut-être ko soma moi fufu ndaye. Mais si l'état congolais ceux qui bazar vraiment na souci, il y a avenir ya Congo lobby. Il faut les lots, l'État congolais va former banawana. L'État congolais a tia bambongo pour na koyeba ko soutenir jeunesse na biso lobby. Très bien, merci beaucoup. Tout à évolué na professeur Mpia, voilà. Magazine Rokenegitoko, je crois que comme isko tango na tiki ba téléspectateur. Réaction na bino, bobe na biso na numéro esali ya Orange, oyo dali na kati ya ba télévision na bino bokolanda biso. Na 89 67 11 565 ezali na ba télévision na bino boko mona yango to tikeli bino ta ya ba réaction bobe ka bobenga tuna motuna
pour être professeur azali awa akoba bongo na répondre. En attendant bappel ngé kota biso déjà todo profiter pour to solana yo to tike déjà téléphone ouvert. Na lobi siko boy. Lelo yo to robeta masolo ya remaniement. Et robeta ma déjà masolo et robeta ma to yoka remaniement. Tant qu'on a yoka yo souci yo ya jeunesse, o lobela makamu ya encadrement ya jeunesse. Secteur nini ekosenga basimba yango makasi mpona korelever défi oyo nalingi nayebisa eloko moko ministère ya jeunesse wana ezoloba te kaka sport ezoloba te kobie bajeune eza biloko ya pambapamba wana ministère wana eloko ya liboso ifo basala balakisa bajeune congolais idéologie ya mboka nakozwa kaka 5 appel namoni déjà bappel idéologie ya mboka pour que mboka ekenda lobi très bien nakozonga motuna wana namoni deja bappel ebandi yao allo oui allo oui allo tozolanda ou bien oui totali en direct tozolanda bien. Oh, très bien. Je crois qu'Endeko, avec qui Kobeta moi, je crois que le téléphone est compliqué, mon mouquet, il va nous rappeler. Très bien, continuez, mon Amboka. Alors, et là que c'est important. Voilà, tu reçois 5 appels dans mon numéro. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ah, bon, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, sans mon conduit, Motenayo. Motenayo, mon Amboka. Excusez, nalingaki yo tunelanga professeur ameka pe kolobela biso nano likambo ya courant donc omona lelo toza na feder lodi téléphage mais omona keno bakati biso ya courant réserve keno bakade ipepema alo toyebi te feder problème nango nini alo téléphage problème nango ezali mpona mboka kongo eske tozangi bacuivre ya kosalela biso bakable po batita biso lelo basingani moyoko oyo sokuka na neti makasi. Je ne sais pas. Très bien, merci beaucoup. Tout na 089 67 11 565. Tozali awa na professeur Daniel Piandombo hier omeka ko répondre. Je crois que motuna ndeko oyo on noté yango et na kopesa o 5 motuna kaka o todo kozwa pa bandeko. Ndeko mususa benge oui allô. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, to Rolanda yo à 5 sur 5 dans magazine Bosso na politique. Oui, ngai ndeko Patrick, tunela ngai excellence wa fandi wana. Tango bazolo bage, tango jeune a continué sa classe à côté de la formation militaire. Pendant que nos militaires qui sont là pour le moment, bazana nous stable dans ba foyer, dans ba fond, dans ba cantine, dans bango, tout ça. Au moins que on va nous créer un embouteillage mort avec paiement, na ba souffrance pendant que au kutu pose bazolo bana jeunesse ezaka ya Kinshasa, c'est toute la République. Comment ils vont prendre cette jeunesse là en charge pour que non bakota bango na formation militaire baba na kolesa bango basi. Merci Ndeko, merci Nayo, merci. 089 67 11 565. Todo 5 Mutuna Pototika, professeur Daniel Pia à répondre biso. Je crois que o ezali sous Mutuna et voilà. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour Togolanda 5 sur 5. Oui, Odolanda biso na Selembao, très bien. Oui. Très bien, merci beaucoup. Très bien. Je crois qu'en attendant l'appel et Isoko Takaka, d'abord, Totika d'abord espace, voilà Mouké,
na professeur Ameka ko continuer je crois pour Edali 4e appel de Kosunga bis avec le son s'il vous plaît 4e appel entre temps voilà allô oui allô Allô, monsieur journaliste. oui allô Nadolanda 555 oui bon bandeko bako continuer ko benga biso caprice technique pe ezalaka na moi minono na yango voilà rapidement professeur Daniel je crois que tokoki na kokata ba appel rapide nazwa kaka appel à Sukao oui allô ndeko allô bonjour bonjour oui ça va merci beaucoup merci beaucoup ozolanda biso wapi merci beaucoup très bien je crois que tozwi essentiel ya mitunao tokati nanu appel entre temps professeur Daniel Pia Ndombo voilà akoba bongo na ko répondre biso motuna liboso balobeli makambo ya courant na mama moko tikobenga biso boyoki o adola na kalamu alobeli makambo ya mai pe courant baza kotungisa bandeko makambo ba délestage ba feder mama o alobeli pe makambo ya mai est-ce que na makambo oyo etali développement na kati ya dictature éclairée toko iko salanine mais eloko moko ezoka musanga ye Congo tozali producteur il y a électricité mais na Congo courant ezate mais et quand musanga butu moi tozo produit mais bisu moko tozo consommer yango te na dictature éclairée et les autres développement dans le secteur de nyonso tokoki ko ba likama courant te na mboka ya Congo tokoki ko ba te likama ya mai parce que Congo ya pamba toza na mai moko eleki bato nyonso tu bazala mai na mokili mobimba komba biso tozanga mai ya kitoko komba biso tozanga courant ya kitoko oyo nyonso ezali ba mégestion mais na dictature éclairée mégestion ekozala te likambo ya courant tokolobaka ngata mokolo moko te voilà pourquoi moni na mboka ya Libye na tango ya période ya Kadhafi courant ezalaki ofele et pas ya Kadhafi na Libye courant ezalaki ofele mai ezalaki ofele mais Kadhafi Libye eza na désert comment est-ce que Kadhafi a salaki nyonso pour que Libye ezanga mai te moi je crois nazo senga ba kozi ya mboka eza biloko moko eza ko humilier peuple congolais tozo produit courant mais tozo zanga courant mai ya kitoko eza na kati mboka oyo tozo zanga comment ko rendre yango potable eza mégestion et mokonza mboka il faut zwa bokonzi na ye na dictature éclairée mokonza mboka il faut zwa autorité na ye soki courant eza te abengisa PDG ya SNEL atune courant eza te pona nini. Très bien. Ce qui m'a exaté, avec sa bataille des eaux, où ils ont dit que vous allez courir des bisous congolais inutiles. Parce que mboka oyo tozana ba étranger mingi bazana kata mboka oyo. Très bien. Et ba étranger wana bazala ka problème ya courant na mboka na bangote, bazala problème ya mai na kata mboka na bangote. Nous sommes riches et nous sommes très pauvres. Na dictature éclairée biloko wana ekozala ata mokolo moko te. Parce que congolais il faut à se sentir que nazane sembola kobota ma congolais. Siko ekoma congolais akoma na mawa kobota ma congolais. Banani basali que congolais koma na mawa kobota ma congolais eza bakozi ya mboka bambongo nyonso tu wana to utaki kolanda inspecteur général la finance oyo mokoza mboka ati 5 milliards eza ko échapper 5 milliards eza ko échapper mais asali inspection wana kaka pona 2 semaines mais ce qui te pèse 15 milliards mais yoka ce qui te pèse ndeko wana 3 mois je vous le dis tokozwa belement moko kokamisa ba congolais tokokoma même que na 40 milliards oyo ezokenda na ba poche ya bato na dictature éclairée parce que ça régime moko ezoluka intérêt ya peuple congolais
ekozongisela congolais na esengo tokoleka kutu ntango tozalaki na bamoma babelge parce que biso toza na nyonso tozangi eloko moko na congo oyo te mais eloko biso tozangi na mboka oyo babon leader oyo bazali na intérêt ya peuple congolais mutuna musundero muso atunaki alobi akolanda ona bokebi yeko dabengi honorable mais nada ko informer azali honorable te azali bongo professeur ya université nde bomundi ya ye awa na makanisi na ye oyo azali na yango po ete mboka ekende kaka liboso ndeko oyo alobi nini makambo ya formation militaire oyo soutenir likanisi ya ministre ya jeunesse Billy Kambale formation ya 6 mois alobi ba oyo nano bazali wana teni ya kotoboka boti na ye kutu na parlons même pas conditions difficiles babiso tokomona bango même ne bakotambola na babar po basenga bato bambongo maintenant awa yo zali kotinda bato bakotisa esprit wana ya kotinda bango na baformation pendant 6 mois soutenir esprit ya vision ya Billy Kambale oyo azali na non ba étudiant avant bakenda université bakokenda de kozwa formation mpona korenouveler makanisi na bango ezoloba te ke bakokoma basoldat ok tozomema bango kuna pour que makanisi na bango ezala renouveler pour que balakisa bango amour ya parti pour que balakisa bango ke oza congolais ozali sentinelle ya congolais eloko nyonso toza kodétruire mboka oyo il faut oloba nde formation militaire nga nazoluka eza formation te ke bolakisa bango babetelaka bino maboko ntango bozosala makambo ya salite mpe makambo ya bozoba nazoluka formation militaire oyo baétudiant bana avant bakenda na université mentalité na bango ezala renouveler bazwa formation ya citoyen éclairé mpo na oyo etali bilamba basoda na kolia basoda eza humiliant eza soni nga na tanga na Lubumbashi na bandaki kokenda kolia na cantine des officiers na bamoma wana ezalaki kaka na biloko ya kitoko ngombe kutu likayaba ezalaki te na cantine ya baofficier eloko nini biso tozangi pour que to renouveler biloko wana peut-être eza renouveler mais mbongo ezokota na bapoche ya bakonzi voilà pourquoi la dictature éclairée soldat a consenti que apona musala ya soldat eza musala ya esengo si comme on dit soldat comme il se senti musala soldat comme le coup la malédiction oh musala ya soldat eza musala ya esengo eza musala nazo bengisa apostolat au commis soldat pour la soutenir mboka na yo pour la protéger mboka wana très bien biloka ba botim wana biloka bilamba ba soldat salaire ba soldat na dictature éclairée puisque la régime moko o ezoluka développement ya bana ya mboka na secteur yo surtout aux alliés au consenti esengo ya kozala congolais très bien merci beaucoup motuna mususu ndeko mususu atunaki ministère ya affaires sociales et action et humanitaire alobi ke lelo yo tina na yango pourquoi pas ko renforcer yango pour que na makambo koloba o ndenge tali mingi social et puis encadrement et jeunesse yango pe ko contribuer makanisi na yo mais likama lobi eza sérieux mais mbon ezate pour budget nango pe l'équipe moke makasi bon problème ezali il faut to comprendre eloko moko affaire sociale wana il faut tozala na un mécanisme politique comment revivre ok ministère wana ya affaires sociales problème tozala na Congo bazotia ba ministre par rapport à ba parti politique bayebi teneni ata moto ayebi eloko moko te na kosala parce que oza fidèle na parti politique songolo oza fidèle na autorité morale na bino yango wana bapesi yo kamba ministère oyo bazotia bato na ba ministère lokola kenda kokamba boutique na ngai o ministère eza boutique te ya parti politique ministère eza boutique te ya président de la république ministère ezali propriété privée ya ba peuple congolais il faut koluka un peuple congolais oyo aza capable oyo aza ba stratégie parce que tant batio dans ministère songolo je vous l'ai dit il y a beaucoup de ministres batie na ministère songolo azoye bate sika ya kobanda nde sika ya kosukisa mais akoluka kaka biso ba professeur pour biso to koba ba nyama da bango biso ba professeur to koya pour que to éclairer ye mais bisika wana
pourquoi botia te moto aza mayele oyo akoéclairer bato bazoya na nsima na ye. Très bien. Alors, dans l'affaire sociale, moi je crois que, je vous le dis sincèrement, il faut qu'il y ait un tabula rasa dans ce pays. Il n'y a pas de stratégie. Moto azali na place wana, il faut la moto azali na stratégie. Ce qui peut avoir la stratégie, c'est abengisa bato mosusu. Ok, parce que le ministère wana est un capital pour instruire l'idéologie du peuple congolais, pour qu'on peut sa solution dans le social yamboka. Très bien. Mais c'est comme une souka, Tolandio, depuis le début, na Alpha T, na Omega, na ba téléspectateurs, tu as 5 appels, bah appel les côté belé, mais tu as 5 appels pour te permettre. Professeur Daniel Piandombo a éclairé Bissou. Je crois qu'avec sa philosophie, il y a dictature éclairée dans ma cambo, nous sommes à l'obio. N'a pas autorité, Bissou va comprendre. À conclusion, tu dois retenir nini par rapport à témoin. Parce que les gens n'ont pas de espace pour l'émergence, il y a un Bissou. À conclusion, tu dois faire nini. Et puis tu dois conclure nini par rapport à ce sujet, tu dois débattre. Ndeko cardinal. La foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bana wana, toza na posa na Congo, tokota na étape moko, yako vulgariser makambo. Pour biloko bano bazo sala, ba jeunesse, ba jeune bazo sala. Parce que baza na manque de connaissance. Mon canal Bible dit que mon peuple périt par la manque de connaissance. Voilà pourquoi la dictature éclairée, et ça d'abord, idéologie moko et qu'on me met la bateau connaissance. Pour que motowana a comme un citoyen éclairé. Et nazo senga na mokonzi yamboka. Ok? Nazo senga mokonzi yamboka. Pour que asunga biso otoza bana na ye. Appliquer